Bien, bonjour, boa tarde, mbote, jambo, moyo, biche, namino nyonso oyo kaka. Merci et bienvenue sur votre émission Awa Bisso sur votre chaîne Miss Girl Télévision. Donc, fidèles téléspectateurs, je suis vraiment joyeux d'être devant vos écrans. Naba moyen sur vos landelanga, naba téléphone, naba ordinateur, naba télé, nabino pour nous présenter bino émission Oyo. Chose première, chose réalisée. Nous avons représenté Bino Angola na mobimba nango nazotambola partout parce que awa biso bango bazana bango iska bazara mais awa ezara biso. Plaisir pour moi de recevoir l'artiste et comédien Bo Gabel Mobayata Plasma. Vraiment, je vous promets déjà dans cette émission Awa Bisso, il y aura à boire et à manger parce que on va parler vraiment de tout. Avant tout, il y a qu'à passer parole na invité nanga. Je m'aimerais saluer quelques personnes parce que bomonaki toza yimwa tamo parce que santé et tungisaki. Santé vraiment tungisaki. Boyebio bosalaki mais Dieu n'a pas permis. Voilà. Mais voici encore sélectionné parmi les vivants. Je dis un grand merci à Jésus, le très haut, le tout puissant, pour me donner encore la souffle de vie et à épargner et à rapporter la guérison na oyo ekomaki. Na yango nanga na profiter pe na occasion na ya ko saluer quelques personnes mais na changer le lenge ya ko dédier batu. Donc ezana bate belé babwa kamara mabanga mais baeba bangote. Alors, on a décidé, cette fois-ci, on a dédié Moutou. L'ingénieur Steve Vita qui est derrière, toujours derrière la caméra, a redenga, a chilanga ba photo ya Moutou, moko. Na boka n'importe qui te. Oh, yo profita qui na mabanga na mission Miss Girl Sala qui déjà avant, Tonda Nzambe. Mais cette fois-ci, na obaka ka Moutou yo akanisanga, o ya komelanga, o to solola na ye. Donc so na moni atangi muta kombo ya Moutou puis ba che photo na eseke to solola to zaka bien. Premièrement là je vois directement l'ingénieur Innocent Mafuta Moto Pamba. Donc voilà, l'ingénieur Innocent Mafuta Moto Pamba so bogi na tangi kombo wana seke yeyo. L'ingénieur Innocent Mafuta Moto Pamba. Il y a aussi Jibas pour l'assistance Jordan Bata Kilo ya Mboka. Jibas en tout cas vraiment merci pour na appel nayo et ça l'enga bien au moment où j'étais malade comme on dit moninga malamu natango ya passi. Vraiment merci. Merci aussi à mon vieux Roby Visor, Aigle Roby Visor. Voilà, Aigle Roby Visor est là. Donc Aigle Roby Visor mon vieux, je suis très reconnaissant. Merci aussi à l'ingénieur boss des boss, le grand prêtre Charlie Duboya. Grand prêtre Charlie Luboya, voilà, Charlie Luboya Yowana, so on a tangi Charlie Luboya na TV, c'est le grand prêtre. Merci Charlie Luboya, merci aussi à Richesse Chimba et j'aimerais aussi remercier Merveille Badimana. Il y a Total Espoir, privilégié à Total Espoir les Arabes. Merveille Badimana député. Vraiment, Bangouana, les couples, merci. Merci aussi que votre oui soit oui et votre non soit non. Alain Pata. Motomoro bien. Merci Alain Pata pour vos soutiens et merci à Patrick Mpeti, messieurs les docteurs. Messieurs les docteurs, Patrick Mpeti. Son hobby, Patrick Polo, c'est que ça skito leader 112 Tsunami. Voilà. Un grand merci aussi à le déclarant le plus crédible de l'Angola, Pablo Kini. Merci mon vieux pour vos soutiens. Merci vraiment. Nazoye un message nayo. Yatos KBCBC. Merci grand frère. Pour n'appui nayo, merci na nyonso zo sala pour artiste azala toujours bien. Encore une fois de plus, un grand merci aussi à mon grand frère le pasteur Michel Chako de MS Télévision. MS Télévision, Michel Chako, mon Chako, le Chako TV. Et quand on parle de la loi et dire, c'est la loi, ce maître Edo, au Mokoko pouvoir judiciaire, mon grand frère propre. Merci grand frère Edo Omokoko. Donc naza on a Bogabel to lobelano marambuya Arnabiso en tout cas aye abenga kingabi alekana awa biso pour to fungola na nyonso akitisa mo ba inquiétude nyonso azaki nango à propos ya parcours naye pe vie artistique naye. Bonjour l'artiste. Ouais, bonjour président Miss Girl. Awa biso. Awa biso donc babi awa biso on te kanyangola actuellement. Vraiment. Bango bazana bango na ba Afrique du Sud, bazana ba Botswana, bazana ba RDC mais na Ngolais za rapena
biso. Et ça vraiment idéologie bien parce que awa biso. Et tout ça awa faut ça parce que à ta Bible lobby c'est quand nous stoniati et puis ça voilà. Et la première fois les gars awa biso non? Ouais, première fois. La Miss Girl Télévision. Première fois na Miss Girl Télévision, on a si vraiment tous les abonnés à Miss Girl Télévision toujours. Donc bambota trop partout dans le monde, tout s'abonner et puis tout le monde va s'abonner awa na Miss Girl TV. Donc premièrement, tu as déjà tout panzateki. Vous avez prêt à répondre à ma question à Bissotou? Ouais, je suis prêt. Dans peine après. Non, ok, nanga. Kende vraiment Bogabel motona tembe. Bien, pourquoi Bogabel? Ouais, Bogabel. Les gens se posent des questions parce que les gens regardez qu'ils ont Bogabel, tant soit rapide. Non, Bogabel eza parce que nga na maman na biso. So tali na bandeko na nga basi to se pene longi moko. OK. Donc kitona bana okola na kendanga na eba ki na makoma na bana okanga suki. Na kina entraînement mo vite abwe. Ah, balobi na oh moi c'est tout moi mbali. OK. Ah, nga mo ilekila ngai. Tellement na zabe mutu mande futi na so sous mère dans la sansa kitoko moi si na mobile. Bogabel donc 50 basa kitoko, 50 bala kitoko. Bogabel, voilà. Bien, artiste Naningito, avant de côté la musique ma solo et bien ici biso awa. On aimerait savoir un peu sur ton parcours d'abord. Au bandit théâtre wapi et puis vous avez combien de temps dans le monde art? Ouais, merci beaucoup. On a banda théâtre na Kisasa, na échelon club ya Junior Lusaulu, na PC Mbote. OK. Na les cocotiers. Voilà. Zala qui va 2008 ou 9 na les cocotiers na Kisasa na banda théâtre pina wana tant na longwe pas Junior Lusaulu na travailler na les étoiles et pas Bobo Manoka. OK. Na PCMbo te sikazali na longwe pas Bobo Manoka na kepa Marie-Hélène Lota groupe Les Réveils na PC Mami Mbote na longwe pas Marie-Hélène na ye pas ya Nana Melia. OK. Na groupe Reobot na PSP maman Nana Melia Bambote et puis après wana ndé na zo temps ya Angola na Angola awa na travailler na groupe Alboso na maman Moindo. OK. Na travailler na maman Moindo Bambote na ye et puis kolonga pa maman Moindo na ye pa mira esa do na CPI. Do na CPI dans le mois te mes groupes ye mora bomaki et après na ye travailler na tembe alors maintenant tout ça na club. Oh, de tembe sous terme de club. Tout ça na club. Tout ça na club na mémoire. Bien, parlons de cas de Sikapina ou Kombo ya Bogabel et Vandi na Angola awa. Voilà. Parce que na kin to zagité. Si. Bon, na Kombo na Ningi Kombo le groupe Vandi si Kombo ya artiste Bogabel na Angola awa. Eza groupe ya na ba groupe no sole ki wana utotanga. Bon, ils appellent tembe na tembe. OK. Parce que tembe na tembe tout ça li ba pièce na TV, tembe na tembe pesa nga chance. OK. Na za film na nga conséquence matolo. Conséquence matolo ezaka ya yo. Film na nga. Donc voilà que tembe na tembe vraiment. Bon, permettre nga na kota déjà nemba ba question ya mozindo poto pumbwe mbala moko quoi. Si. Siko ba bengane lioni na tembe na tembe. Non, nga ba bengani ngate. Ese mudoko Bogabel ba ko bengana. Nga ba bengani ngate ngai tembe na tembe ndekaka vena biso fallait lo ba ki donc mise en disponibilité. Donc nga la zu yango parce que groupe eza sous-souté et puis tembe na tembe comment lango ba tembe na tembe comment bar nden. Oui, tembe na tembe eza sous-souté. Et comme bar Olga Mbambi bar masanga donc na PSP Olga Mbambi. Comment ne ko répéter na bar au lobby wana quoi. Non, tembe na tembe montant tout ça là art président Miss Girl tout ça là art pour la vie. Tembe na tembe za groupe autre ça qui déjà na actualité na ninga télé na RTVS 1 tant au Katani na RTVS 1 na télé. Au photo le comment placement beto vandat. Même sur YouTube, même dans Miss Girl TV, voilà. Même partout, dans Africa Cinéma Pro, okay. Voilà. Parce que tout ça là ngoté. Tout ça là ngoté pour nanine, pour leader à lingi, té bo ça là ngo. Bon, tout ça là ngoté parce que visionnaire yemoko, bon, visionnaire ya temina tembeza la Junior Chimba, yemoko donc a commissaire ngo komi lundi mi pende, nini masanga, lundi acoustique donc voilà quoi. C'est-à-dire, yo mon pe na minute oyo.
na groupe no ya tembe na tembe esika oyo kombo ya Bogabel evandaki toloba pena vérité moto amema yo na groupe ya tembe na tembe ezaka nani? Non, groupe ya tembe na tembe moto amema ngai aza te parce que Junior Chimba na utane depuis Kisasa. Donc oui. Donc relation na bino banda depuis Kisasa. Mais secrétaire na biso. Il y a secrétaire, il y a biso, il y a groupe on na banda théâtre liboso. OK. Il na banda théâtre na lupango na bango na les cocotiers. OK. Donc c'est mon vieux et ta ki azali na idée ya bengi na Bogabel tellement mira SAP à Bomaki groupe. Yango na yaki wana na PSP batumaele ebele. OK. Na sali pe ebele e sengaki na sala. Tellement na moni que évolution eza sous-souté. Yango na se retiré na mtuto lobela club. Donc club échelon club. Non, avant tout le échelon club, nous devons savoir et là on est pena pour na you. Au moni que bomi tembe na tembe. Bon, sauf nous faut apena mutema pole quoi. Voilà, et là tu peux pas comprendre. Et là vraiment ce qui tembe na tembe comme ça na premièrement moko visionnaire. Et comme une nini, ça n'a comme il était dans mon nom Ekoufi. Ekoufi, so tembe na tembe Koufi. Oh, mais Ekoufi. So tembe na tembe Koufi ça pour na yemoko visionnaire ou azali comme président. Parce que tembe na tembe et perdra on a fait Koufa na nous bende Koufi lelo yo. Et perdra ben les belé oh président. Fidèle de cette bon comprendre donc nga yango bolba ote Miss Girl a commencé à émission ba polémique. Nga ça émission ba polémique. Je pose juste des questions. Siko ebimara polémique et pas invité yemo par rapport à n'engo comprendre nem no mo holandi lango. Et yo comme ote président Miss Girl comme mto ba polémique. Non, eza polémique té. Eloko emona na miso. Il faut pas tout le bali kambo ils ont mon ndenge ezali tant temina temezala qui tant tourner tout les can RTVS 1 tout le monde Angola partout ba yebi que temina temezala qui temina tembe ekufi ngaku na zaina voyage temina temetse ekufi na sale fort na façon tout mais na monique bon visionnaire yemoka lingi et comme maloko la bar et comme maman placement ya boki ba kutani moi nini bon. Donc ça dit pour na Bogabel, surtout plutôt comprendre net bien. Le big non visionnaire payer mon temps sous vision ça y comme déjà limité, tu ça y déjà on l'a limité. Et ça y net car pour bana basi basanga na pe ba kutana ba ya mo boki. Voilà, donc il visait comme limité et comment ba basi basanga ni mo boki mo ba ya ba nani yebika mon stratégie en route. Voilà. So ngeta ke Bogabel na za artiste. Na ninga ko jouer na nga boulot na nga mo trop. Voilà. Parce que toujours joué, toujours les pas été, tout ça les côté, tout ça la kaka pour na bar, pour na tomber la masanga. Je sais pas ce qu'on comprend. Non comprendre. Ce qu'on ba na wana autozui, na biso ba oyo, tout ça ba responsable, na pesi bébé na nga matine kambote, tout ça ba responsable pesi ko. Ce qu'on ernion sous na ye na mela ba deux casés, trois casés kaka donc. Franchement. Les sponsors vous ont guité. Oh. Sponsor wana eza sponsor ya Olga Mbambi eza tembe na tembete. Ah bon? Eza Olga Mbambi eza tembe na tembete. So eza sponsor a tembe na tembe. Tulinga kito sentir que sponsor tembe na tembe eza sponsor. Bien. Tout solo là. Si. Quand on groupe a tembe na tembe. Est-ce que lelo yo moko boy devant caméra l'ingénieur Steve Vita na batonyo sobota la yo vous regrettez quand même par rapport à moi ranking au groupe à tembe tembe cotisio? Non, en tout cas vous senti carrière nous a coincé té? Non, mon carrière moni président Mesgel moni mutu soda tango akinda ko bunda tanto bundi l'école to bundaka. Moi je pense pas que naza placement ba critiquer on to ba se quand on défendre toujours. OK. Ce qui va ranking ezali ngalinga concurrence za loyal ya boulot. Parce que naza artiste ya musala normal. Ngaza ranking na mutute. Naza na ranking na mutute batu nde balinga ko za ranking na ngai. Maintenant sikoyo mon na temena ngana oza na va na net na groupe on a pourquoi? Parce que ça groupe Oyo Lelo Nangola, tu reconnais quand même état qu'artiste c'est ça groupe parmi ba groupe Oyo ça le net ko kabo la artiste na mboka. Ah mais oui. Vous reconnaître quand même. Oui. Ka bato bozana mo pe na temena temba on so Oya bimi. Allez, mon appel leader atini bino bo finga moto abimi wana. Bande ko arriver quand même.
soki wanga ninga na ya biso muto botaka non omoni ngai na tikala ofinga mutu te loba so mutu atake ni ngai omoni tant mutu azala susu te oui na batu banamona kaka Bogabel DJ Konde ozomona mutu amona bongo mais est-ce eza ye moko kolo likambo nde asala ngo bongo ebele na yebi ki baloba bongo alobi mais ngai na 8 ans na visionnaire terminer ya kotambola na ye ya ba parcours ya voyager partout makambo na ye eza yanga eza yanga parce que yo yebaka ke un jour pe po quitter na yo parce que le scam kutu ba yema 100 ans tout kuto webe pe ko quitter na yo mais pour nini au combien de niveau ya attaque osana be mission sala est-ce que yebi ke ba tamo bo émission no mo bo au sala pena au Nigeria ba qualifier na ba ndenge mo bo o se souvenir émission na non na finga te na lobaka ki na komisaka place na zalaki so landeli ba mission na ngai na komisa place o nazali parce que na miyebi o naza OK na komisaka ngata na zui na ke place mo boy na komisa ngo place nazali atenda ko ndako vanda te ske tanga o yebate atanda ko etanga metom da kota fa komisa place o zali na finga mutute ngane ba finga ngai ko trop ah bon nga ba finga ngai baloba ba o esenge baloba ne mon pena lelo yo na masa na ope kutu ira masa na ngana DJ Konde non ira te DJ Konde azo évoluer na Uraga na makambo na ye Bogabel azo évoluer na makambo na ye kasi bino vous avez les dieux les plus dangereux président Misgel c'est-à-dire oyebi na batamo boy pena yo na DJ Konde ba qualifier bino parmi ben ba artiste ben poli na mboka oyebi avant na comme impoli bato ba yebi nga ba yebi ke Bogabel aza respect OK parce que DJ Konde comme ça impoli non pourquoi non président Misgel pourquoi bato bakasaka ka soki muta bien azana muta mabe abe ça bien batala ka teke muta bien pe akoko bongisa muta mabe oh mais yo bongisa était non bongisa DJ Konde oh bongisa DJ Konde zoga bongisa DJ Konde na azala bien pele azala bien c'est mon frère donc to bundine tamba yamba DJ Konde Bogabel masola Luanda na kinye un groupe termina tembi donc DJ Konde Bogabel ba to sali pena moi trop ngai na linga to sala concurrence mon loyal ya boulot na ye a revendre te na Misgel TV pour na finga pas OK non pour na lobaka ba vérité c'est belé bon ba vérité c'est belé parmi ba vérité on a tenu ce que to kota siko poto to panza siko ba vérité na mbala moko si do yo quitter groupe Temena Tembe pour groupe Ekufi ouais groupe Temena Tembe vraiment nazo ba on peut na souci na mutema groupe Ekufa et ngana ka Ekufi nde Ekufa te Ekufa avant tout to ngana ou ta voyage na ya poto zanga na voyage OK pour mon lisola groupe Temena Tembe stop to betango Ekufa depuis film oh ya 11h45 OK ya président Lema OK président Lema groupe tout casse na PC Mbot groupe Ekufa déjà wana tant on veut accueillir voyage na ba sœur na biso Nenette mo voto na ba papa sacré Bendele tant aye moni fasa ko loba mon tant on zape na bato faut ba ne manière ni ko loba na bato et ça va important OK façon ko loba wana to sobaka to sala réunion de sala ki bato ebele basani bakei bandie fi fasa kolobela ngo ezaka ndenge nini kasi yo bakoloba la vérité omoni to za awa mutaleki mutu azate moni groupe o eza ya ngai omoni ngai naza boye moni to za awa comité nyonso ekufi vaidea kenda bongo film pena be premier épisode eleki to ye pena répétition film eleki mabe nde na be comité oyo na bomi yango wana biso nyonso nani Jono, Yajo, Telema, pesa rep. Mais au moins, mon tout soit outil parler à talent de Bogabel, à y groupe pour na Bogabel. Soit dernièrement, quand papa Zamba qui n'a répété, ça pas Olga Mbam. Bogabel, Makamoso Loba, les aboye, Mutaloba te, Yosaka wana pesa rep, Mutalobe logo te,
après ngai zamba muta loba mais zamba yakine ka visite ayine okota na groupe te mais batie déjà bongo ba négliger de Bogabel o azaki déjà que awuti na bana wa kamutina suka mais ça peut normal pour mutanda foot espace na ye mta futa espace na ye non espace to bana ko futa ngo biso nyonso espace to bana ko futa ngo biso presque biso nyonso tout nandeni kasi comité tant to chaîne premier film tozaki comité il y a 4 personnes si je me trompe pas. OK. Tozaki en couleur, tozaki Vaidei, Dichekon de Bogabel. To bana tsambongo. To tsembongo poto futa, poto leka. Donc espace on est payé pas ya leader te, ils payé bino bactère. Non, comité to contribuer aka. Même temps ba président les mabaye, ba comment contribuer que non. Bangefi, banani. Oui, biso tout presque biso to contribuer. Et ça bongo les KTV bon et puis les KTV wana 9 mois mais baboya ko approcher ba Pablo King déclara baboya ko approcher au mona ba bodri fashion nzulu kabla bi diele machara nzambe babi donc batu bazo lingate ko poussa na pembe na biso pona nini pona yem susu ye moko muto a traîner na biso asaki déjà donc ndenge déjà façon na déjà rankiné bien déjà voilà malgré groupe nengo zolo ba ise kufa nango donc to cité nango to beta masolo siko ya sélection club to beta siko masolo club pour ça peut bien alors ceux qui kufa ya groupe Temena Tembe yope etake mbato ba combattant ou ba koma ma même vision pena et comme atana niveau comme la kiwana ce que aux na conseil à quoi apporter attends na télé na caméra ingénieur c'était vivita et pas un leader il y a vision ceux qui passent à la vision na e ceux qui ont moi conseil tant sous na faire ils en est comme moi genre ve zala na façon ya koyeba ko loba na batu ceux que moni mutu na likambo bengaye loba na e moni to zaka na groupe bongo ba jem so zalaka batu to bana ko nyonga depuis kala batu oyo longwa boye te papa o aza papa o akataka batu ayebaka ndenge nini osola na bana tolobaka bana oui mais na bana toza bana teke ya moto boti bana tobaka bana par rapport ya président ve yeba ko solola na batu boya ranking artiste sola na bien kota minene te parce que mikitsa nzamba tombola yo soki lelo groupe eza ko lala so batu tout balongwa batu nyonso tout par rapport à maloba o yo moko oloba. Donc il concerne un peu ça ça a un langage à bien tourner les lèvres 7 fois avant le balikambo et ça l'a bien merci. Donc voilà moto a concerné un message dans la remarque wana yemora bandeni ni ya kobongisa po et ça la pekara bien. Parlons maintenant de votre vision. Au commis chez yo obo sali groupe te poane. Non, moni ko sala groupe le batu nyonso ba sala ba groupe. Voilà. To lunga eloko mo bo eya o ezalati. Voilà. Donc eloko ezalati zakaka na minutes o nazana Africa Cinéma Pro et pas Kofi na maison casa azo MM Pro Kofi Matuka kama ko ina PC Mbo. Vraiment merci. Azo soutenir en direct de Brésil. États-Unis. OK. Donc azo soutenir l'artiste. Voilà. Na moment où tozana échelon club. Donc tozana club. Club wana c'est pour tout le monde, tous les artistes. Déjà moi sélection mon robot. Moi sélection mon robot. Mais en tête c'est quoi? En tête ça Zali. Oui ça Bogabel. Voilà. Donc ils club moi sélection mon robot toujours jouer et puis parce que artiste ça revend la tête tout le cabisonio sur visibilité. Voilà. Toujours jouer, toujours ça la bloc bagaga bien et puis bientôt là non c'est parce que toujours sur la TV. Non on a 10e riz. 10e rue au Badba Kosa qui dans 10e rue club échelon club tout ça puis na 10e rue to bandolek sa bagagi wana na semaine 5 fois ba tout au bazana posa au sala boulot na ndenge mabete ba kozwa numéro net son repesa numéro au pesa non numéro na sou que ça problème té donc on a bateau ba runza na besoin aux recruter té mais na artiste nyonso et partout ça o azaraso ya groupe nini wala groupe nini olingo ya na ona ndenga club pe ba nini te karape face voilà atana gi ça pe blo renezo sala mana mais oui président Miss Girl on dit bilo on sait comment sala ma awa na Angola nde epesa biso Fox OK
artiste wana a répété na bino son ba bengisi na tournage pesa pe chance em sukota ki ana pe ko pesa visibilité et tomboli pe groupe na bino voilà ko kanga ba artiste eza mabe mutu soza na a bo kanga e en tout cas déjà félicitations pour la vision merci et ça pena bien donc non ba biso o nyon soto te ka force na club wana et ça la bien et ça peut bien tala kaka na kuna bula ito msusu okole na massa na DJ Konde oyo ka mpepa oragante non moni jusqu'à maintenant bana termina tembe katana non ki mpepe monti on a en vrai dire bana termina tembe katana non ki mpepe moroti ata bon non a eu chance ya kotala te. OK président Misga félicitations au sabilo bien. Oh merci natala qui vraiment na réseaux sociaux na mona na kala photo non natali film te natala li na moni ba pala bien na moni rose carte pila OK na moni de la presse il sali bien voilà mais jusqu'à maintenant ba tout ba sala na nenga polémique te non natali non na yoki te na olinga na yoka avant natala OK mais non na yoki te et puis DJ Konde bon non lobi non yoki te oyoki te kana nenga ya ba guerre d'espoir on to sara na on ta ba artiste auto no yoki te akimta mabe kaka ba comprendre te nga naza pena esprit wenge ouais naza pena double artiste musicien comédien OK donc naza esprit wenge ndenge ba gote tout ba bazala ka ba Hervé 10 donc naza pena mutu mo boye na nga concurrence ya musala ya mabete OK soki loko beti mbunda place betaka to yoka son okapwa président Misga na ndenge te ki muta mabe to ki muta mabe ngo bat basala ngo da trop au monde pena presque bat basala ngo trop ba vida jiba yaka na punda fallait na aigle donc au monde to robo ya JBT po jiba za JB mais oyebi quand même que ça ba groupe déjà ba na ninga TV mais non yo ki côté oui na yebi vraiment pour na ko sa muta mabe te na yeba groupe za ndeti groupe nino yo yebi na yebi aki Angola ya président Chetem Kaninda na PC Mbote leader à Pembe na yebi ki baza na RTGA na yebi Toukas ya président Lema na PCP Mbote non j'ai chance à tous les groupes des groupes franchement non a eu chance à otala bango te non so yo tali bango to ose les condamner omoni ngato na tsaka tant tsaka conséquence à matolo premier épisode deuxième épisode il faut filmer ba ebeta oyoka lisolata na bakoin tozaka na Angola Angola to luka mo ba débat Angola zanga makambo oyoka bla oh peut-être nous luka nini wala boye mais non na yoki te na lobi te ke ba sala sonde non na yoki écouter ata titre ata ni non te ça dit ba groupe les galango mais eko ezate ko na écouter te na mboka ça dit yo solo ba pona par rapport ya eko voilà on se référer na nini est-ce que Gwande ezate est-ce que Kalita Boulonde eza bien te soki yo faut ça la ba autocritique état qui artiste okolo ba donc cause ya sans eko ezale cause en etni un peu eko ezala vraiment c'est nga moni so bo bandika filmer depuis que premier épisode ezala pour ba comprendre deuxième déjà présentation voilà deuxième déjà ba comprendre na art tous en union sto na au lobby ba to union sto te ka basimba kisi musupe asipati moment pour on pesa bien musupe azana on normal net ba biso zo ba vulusi na botama dana makambu na ngai to koma wana ouais donc les anango tesone ni mais et quand on va par rapport à boulot vraiment il faut yokanaka to linga to sala concurrence ngalinga biso batuza awa na Angola ba diaspora to sala concurrence mingi na batu bazana Congo pena o baza kuna na Kenya voilà Bellevue a Saliboy Africa Cinéma et Saliboy président Misga Saliboy kuna nani a Saliboy gesho a Saliboy koto moni voilà et pesa biso pe moi valeur moi pesement bien et pesa biso moi peso en tout cas félicitations déjà dans tous les deux groupes oyo on a yebi que ça des groupes ils ont les gars dans RTGA tout cash il y a président Lema et puis il y a Aki Angola Mukolo TV Ataba Sukoli bon là tanini le président GTM Kaninda donc je vous félicite déjà mon président bon travail tout c'est pour la bongo mais ici quand on remarque que Zali to mais qu'un peu bon ça pour que
évolution ya art na biso et kenega liboso. Donc vraiment merci déjà. L'engena félicité bino déjà parce que TV pesa facilité. Moi ba $400 non moi $500 on a battu mususu ba gosala maka mususu ba luki na ta ba visa ba Turquie na ba Brésil. Mais ba président ba ocha quand même mutu pour ba les cap et ça la fait déjà bien. Et ça que ba yo karaiko ya ba artiste baza na Angola et ta ba diaspora. Alors artiste Bogabel to qui na so déjà d'être dans moi au chité pour to qui na suka. Ngana tout ba question mo boy. Ya ninga kati siko. Tombo to qui ne wambo a. On a eu de rumeurs que Tombo mène à wambo. A raison et singé tom sous sa taba. Masano DJ Konde. Allo mwanae. Pour beaucoup mène à bakome na boule aussi bisabino moto na nenge ya obimandi tu vas péder quoi. Vrai ou faux? Non, c'est faux. Il faut confirmer cette formation. Tes formations, franchement, c'est faux. Parce que on a voyagé 3 fois. On a une musique, on a Givenchy riche de Paris. On a une Céline, c'est la Lyon, on a PC Mbote. Et ça, on a fait toi, j'ai battu la paresse trompe. Tout ça, on a dans démarche. Non, on a démarche. On a sous. Bon, même si tu as des Bogabel, pour na design makambo donc tu étais pour to loba makambo mais photo loba pour qu'il fait peut comprendre si kasi pas pour bon nga yo ka rande ba loba na bon nga na benga Bogabel ye moto so on a TV pour ça peut bien c'est faux bon nga na éviter bon parce que na ko mela mbondo ozo pe ba proposition na te na ninga ba wambo non na wambo wana non surtout ça na wana donc gochi la mbongo akisi na profiter na PC mbongo na PC mbote pardon vina ça menga de niwa de ça bien do bato na zakana bango ya ngwana suna ke lubango na zakana ba sabuta fumu edita fumu donc makamususu en tout cas na yebité na kokolo bango te ke elo mo na yebité na lo bango ke non te boye biso boye non maintenant arrivé là peut-être ba proposer moi moto attends nga ba voyage te na ndeka ma moto me ne komela te no boko bana nini la nga bloco wana net nga Bogabel be makamolo Bogabel ba sa so sala makamolo fo bombango na habité so moto sala ka fo bombango pongo lo bana nga bongo te jamais ils a péché mon ils a grave je peux pas le faire. Vrai ou faux que Bogabel a les capina na TV atanga na ba liste bana atanga na ba kombo ya bato bazaka ba lesbienne bato ba lesbienne na yebi ke ba lesbienne baza mena le kana tanga ba kombo na bango ti na yebi ke baza ngai na tanga na kombo na bango yo na grand ternement boité ya théâtre aba so azongi azongi Angola ba yokangisa te wana ngai ti ozo confondre wala ngai ti Bogabel za mona malamu bato ba luka ba bebisa wana ngai ti wala ngai ti bon ça dit ce qui c'est yote nanga na chubona ta so ton so robi misape te na yebi na ngai makila makasi na yebi na ngai makamisala mana mboka ya bato boye mais omoni na en dehors a mutu na mutaza na vie na ye voilà na ko ta vie privée ya mutu te na yebi na ngai mais na ko ta vie ya bato te ça dit oyebi ke na ndenge barando o babongisela rabino pour groupe aussi quand le groupe est Koufa temena tembe et ça il aura pays dans un pays voilà tu te souviens que bon non ça ngana na artiste sous ces entre bino biso totambola bena na esprit wenge totambola na 14 to wana bengango ils sont 12 te biso tsaki de baksa de likolo ba stratégie ka ya Bogabel ngaka ka o Bogabel o na pesa ba stratégie bele sko ba stratégie wana le comme 14 monter ce que net c'est bomeli bino pe ba mo ba réputation te omoni moko ko éviter banoza pourquoi omoni a na Angola to lingani penati voilà président Misga monde yo salaka na artiste nyos tout batu nyos basaka na batu bongoti OK mutu mususu lingaka abimisa mutu mabe et abimaka malamu ba chaîne bongo baza mo trop que ye azaka bien o wana azama be donc par rapport à wana yango to moni que na ebite le ba match c'est mon comme qui ba match ndebiso te mina tembe avec Koufa to banoko yate
Ok. Et comme un match, donc au moins se comprendre que art na mboka to luka to Samuel Lomo mais comme un match. Au match on a match boy. Pas tant que ça battu, pas président Maréchal Mobutu que je profite aussi de saluer. Vraiment. Pour président Maréchal, président. Ça n'a pas idée moi il y a bien banini mais diabo kota kaka ne utolo bana mobilingo zate. Voilà. Alors na tout na question moi ya suka poto si sana biso. Lelo yo réputation basomba yango te. Si. Nde biso toyebeli. Bogabel azaki mal réputé, kobana même natana batembe na tembe, tant soso pe na batwanda koler na ba bambuma mabe parce que j'ai eu le temps de parler avec Avo Palanka, j'ai eu le temps de parler avec Blaise Kumbi, j'ai eu le temps de parler avec plusieurs artistes au bazali banda mboka, même au bazana bagisasa. Que ozaki non don subongo te bablom c'est ça par rapport à erreur. Est-ce que le robot ta courage wana? Yako tala caméra ingénieur Steve Lisusu osenga bolimbisi na batu tous na barando na bango naza posa na ndotangela tangelo sumo komo te pour na iba batu lobisa te ufungola bina mutema bina no banda lelo nga na komi na club po club ipezo makambu fo fungola mutema uzonga bena giga balongo na image wana ba yebela ko na ngona barando mo kotaka pona batu pona vision ya batu. Ouais, merci beaucoup parce que babi pardon sa force au libéraka. OK. En tout cas, batutu oyoki Monique Bogabel par exemple a touché le mot baloba mabe pour na ya na finaye pour na nini boye vraiment na s'excuser, na sengi pardon ba oh tout sauf que rien ba tout pour na betsa libaku na s'excuser na minute oyo na ozana idéologie ya club. OK. Donc pour club ezo makambu esenga pembe. Donc na zolo bango vraiment liboso ya caméra ingénieur na biso ya boga ya pembe. Donc batutu non sans rancune. OK. Sans oninyo sans kofinga et puis mutu pa le kafinga ngati. Kuna na tiki mikumba et parce que ya bino ba obo kanga la mutema bolimbisa ngai naza frère na bino naza ndeko na bino avo Palanka batutu avo Kumbi donc batutu naza artiste na botama pena artiste na kufa artiste donc na lingi vie na artistique na tambusa yango pembe bolimbisi belé botala nde musala na nga kota remarque benga loba na nga remarque kota nini boy donc voilà c'est ça. Bien, merci. Le pardon est une puissance qui libère, comme on vient de dire. Notre artiste est Bogabel Taya Plagement. L'artiste était vraiment clair du début à la fin. Voilà, nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre émission, mais j'aimerais, moi quelques salutations. Là, je vois Néné Amouri. Et il y a aussi mon frère Shadrach Metela. Donc Shadrach Metela et puis Shadrach a cool aussi l'international Azagi Tanti Volanda Biso, il y a Geta Makai à les États-Unis, il y a aussi R10 Walter Boubouanga. Les 15 déjà, les 15 de 7 mois, l'artiste Benny Ibai va pouvoir lancer son album. Azoboir a déjà 3 chansons sur le marché, donc pour consommer chansons on a Chrétien Bosser. Quand tu es chrétien, il faut savoir aussi bosser. Chrétien Bosser avec Benny Ibai, à bientôt. Azo lançant déjà le 15 Oyo. Dans la plateforme et à téléchargement Nyonso. L'artiste est à Côte d'Ivoire en train de faire aussi la promotion de son album. En tout cas, Togomina Souka, merci l'artiste pour nous. Monde rende to singna so dabo limbisi bo peto sisi na biso. Na linga siko net na linga nanga. Na singuka opesa moi des personnes mbote. Sambe nanga vraiment président Miskel. Bogabel. Pourtant ni mapena que non yo pena donc yo la lisi ba surtout quoi. Des personnes ya ba goté tout ba Hervé 10 ba prêtre il y a ba prêtre parce que même formateur de boss yani konka ya zapi na posa dédicace na yo. Voilà. Ata formateur ba goso papi seke ape na posa dédicace na. Mais ngana lingaki d'abord opesa des personnes oyo mbote ya ba artiste. Ouais, na pesi RK Maestro Mbote na nenga kin ba bulezo ke ngane fana pesa yo pe pesa bango yo pesa nga même te naza pena pembe pepe le pena ro pesa Mbote na MK Madoda afan de star afan de Madoda na pesa Mbote ba buloki toko na kin kuna poto zali papa na limpe na ndo keturo bosser donc ça pena j'ai et ça lo bien ba Mbote na vraiment.
Eh, Bogabe penati qui na ye. Na changea. Na changea. Club ezo senga pembe. Pembe. Club senga te nini. Donc voilà. Ah. Nani susu. On peut ça en couleur poiti rose. Moté. Ah. En couleur à finganga ma belle. A couleur vraiment bon. Tellement pembe. Pembe. Donc si ma ngala benga gaye. Na ma benga nani. Na ma benga Chiparando. En couleur poiti vraiment rose. Mbamote na wesi kozali toza toujours na monde a. Oui. Donc toza bandeko. Toza binemiti. Na peso bambote na yo vraiment ebele oza lokola mikumba. Donc naza pena likambo na ote na pesi bambote trop. On a des personnes on a déjà na silisti donc à vous l'antenne là-dessus le espace il y a au pesa mo bambote puis votre numéro de téléphone pour nous contacter au côté na club déjà club voilà numéro de téléphone eza plus 244 Gauthier Touba code mboka. 928 280 220 928 280 220 bambote nanga na espoir ngoma yonzika sole bembe sola bawe m'appelle toujours Kamba Lobo boss de boss et pourquoi pas Baudry Fashion Nzulu Cable babi motoazo latsanga siko mikolo na take bakambo jia sa majesté dollar pour tout star gondo artiste nuance ya filé na bwisanité Benzema 9 Istanbul Kofi Matuka Makoi, États-Unis d'Amérique, Bambote Nayo, et pourquoi pas les combattants de Bougabel. Nous avons des combattants de Falazan Bavarion, nous avons des combattants. Ok. Les combattants de Bougabel. Les amis de Miss Girl. Voilà. Nous avons des combattants. Combattants de Bougabel. Les combattants de Bougabel, Kassoule Kiabou, Binotou, Marlène Touzizi, la Bambote trop, et pourquoi pas la Massananga directeur Choco BM. Massananga Midol. Bambote Nayo vraiment belé et Pablo King le grand déclara ah ozakana noko na ngai ba pipi de lion na oncle pourquoi pas Choucha Lumière maman nationale Kadika Dimabokete double poche Bambote Nayo yangwana et puis banangola mobimba matine kanene ka Bambote na bino vraiment bongo ba o vraiment mbote ta bobenga na numéro o tout azana pour sa club azana club benga na numéro na pesiwana artiste nyons tout benga toza toujours wana chaque mardi tozo gravaka tozo kotsango to sala boulot. Merci beaucoup président Miskel Bambote na merci vraiment merci beaucoup l'artiste. Un grand merci à tous les artistes comédiens, un grand merci aussi à tous les artistes et musiciens, les artistes en général. Donc un grand merci pour vos soutiens. Naebi ke eska batama be baza batama lampe bazanga raté parce que nous ces amis balé mi balé. Je vous avais dit déjà chose promis, chose réalisée. J'avais déjà eu la responsabilité de prendre en charge à Opé Sabino ba news, Opé Sabino information et en Angola partout. Et si kawapi problème eza ba obenga awa biso po awa biso. Si. Je l'ai toujours dit que je suis le roi de la presse d'Angola. Si. Ata kitoko te kitoko kaka. Vous êtes obligé à accepter parce que c'est moi qui dis. Les savoirs ne mentent jamais. Les savoirs ne mentent jamais. Hein? Ba yo kayo mais ba kutayo te. C'est moi toujours Miss Girl donc à bientôt boyo on a fait filmer déjà il y a caché où a réalisé par Miss Girl et puis l'ingénieur Steve Vita. Nous sommes là avec le président Maréchal Mobutu. En tout cas, film wana naboina le bébélé. Nalingana l'aksande boulot et puis toyo le basima. Merci Nabino Nyoso Bolana qui émission Boyo. Bo s'abonner massivement. Bo s'abonner massivement na Miss Girl télévision. On a raté batouté. Wapenande et si la référence télévision ya bana mboka. Chaîne Oye Salamagi pour nous promouvoir culture na biso ba diaspora surtout artistes et comédiens vous êtes belé na mboka oyo plus de 2000 artistes et comédiens sobuka bo s'abonner tui mamoto koti monétisation bolongo la ki mutema mabe Miss Girl ali alena batutu Miss Girl azalane bien na batutu vraiment botika mamba koyoka wana et puis to lingana to sabomoko et ça biso bien na tikibino vous allez toujours connecté na Miss Girl télévision. Vous s'abonner, vous partager, vous aimer et surtout la cloche ou la notification,
et ça bisera bien. Aniko Bakologie, petite sœur na Canada. Voilà. Vous s'abonner on à la chaîne. Vraiment bien. Nous avons des dédicaces, la publicité. Naza wana pour nous rendre pour nous sala bino musala nenge elongo bani. Tokutani à la prochaine. Merci. Ciao. Awande biso. Awa biso.